Njaza kutia maveve mau Temo banatina katopa jajo Temo Esto Umbo kuteo kumbuela Matondo bandeko baso bazali kolanda ngai na ngonga oyo ezali mama na bino mama wandiwa mamu wabu shinu mukwabu mama kongo wa bakulu ya solo penza ya solo ezali mokolo ya esengo ezali mwa mikolo ebele toyokanaki na bino na YouTube te kasi na live na mama kongo tozalaki kozala elongo ya solo penza na kopesa mbote na bino baso bisika bino bozwami oyo bandeko baso baye balandaka mama wandiwa mamu wa mushinu mukwabu mama kongo wa bakulu oyo wapi ali kosola biso lelo na makambo ya kafu na kobanda liboso kopesa mbote na baye banso bazali na kongo ya foi bino nyonso pa bozali na dolozi na foi bozwa mbote pe bayenge na bino nyonso baye bazali na kongo na mpumbu bozwa mbote bino nyonso to kongo kisasa bozwa mbote bino nyonso baye bazali na Gabon na Cameroun na Burkina Faso na Mali to bisika nyonso bino bozwami bozwa mbote bino nyonso mbote lisusu ekei makasi penza po ete botuna ake na Kongo Angola te kasi tozali koya po ete mama na makambo ya lelo ezali kuna mbote na bino nyonso na diaspora ba diaspora bino nyonso bozwa mbote ba combattant nyonso bozwa mbote ba makesa bozwa ba mbote bino nyonso na maziko nyonso bozali na yango na Angleterre na France na Belgique na Allemagne na Suisse na Sweden na Scandinavie bozwa losako mbote pe yenge na bino baso bandeko tozali kokende rakaraka lelo pende zali mbote makasi tokoyamba ndeko wana mbote ndeko na mboka Congo Angola mbote na bino nyonso baye bazali na kati ya Congo Angola kuna na bengela bozwa mbote na bino nyonso bamakesa pe ba combattant bozwa mbote bino nyonso bozali na Luanda na mamaziko nyonso bozali nango na Luanda bangudi anganga nyonso bozwa mbote bamiyimbi di nyonso bozwa mbote bambote na bamakesa nyonso bozwa mbote kei na Makela dozombo bozwa mbote bino nyonso epai bozali kuna Makela dozombo bozwa mbote na Wiji bozwa mbote na Kibokolo mbote pe ezongi lisusu ekei lisusu na Soyo bozwa mbote pe ngudi ya makambo mama ya makambo na Mbanza Kongo bozwa mbote bino nyonso epai bozali na mamazikwa nyonso na kati ya Mbanza Kongo o ezali mama na bino wandiwa bandeko lelo tokoyamba ndeko penza ya bundu dia Kongo oyo wapi azali na musala munene na kati ya bundu dia Kongo na Kongo Angola oyo tosola na ye lelo bandeko manaka na biso ya lelo ni koloba ete likambo yango ezali nini titre ya manaka ya lelo ezali Nemwanda Semi les grands visionnaires Nemwanda Semi les grands visionnaires est-ce qu'il y a solo azaki les grands visionnaires to azali apo soete to lobby likambo na ta passé ezali to alobaki lelo to komi 2018 ilingo loba ete to conjuguer on a le passé po mingi bazokanisa ne mwana semi akufa ne mwana semi azali te kasi makambo ya lobaki azaki les grands visionnaires tote yango to yamba lelo ndeko na Angola po ete to meka kosola na ye na mikolo oyo toyeba kasi bandeko manifestation liboso topesa penza singa na muzombo epai azali kuna na studio na ngunduka tokoloba ete manifestation ezali na Belgique le 11
8e mois 2018 na kati ya Bruxelles tozanga te tozala biso nyonso baye baso baza na ngonga baye bazali pembeni nzinga bokokenda ata na mutuka kasi bozanga te na manifestation ya le 11 8e mois 2018 ya mibale ezali Bemba Gombo azali kokende na Kisasa na date ya le 3 ndenge eyokani tozoyeba te makambo ezoleka na Kisasa kasi Bemba azali kokende na Kisasa le 3 na sanza oyo ya mwambe Bemba auti kobima na boloko Bemba azali kokende na Kisasa eloko nye koleka na Kisasa kuna pe bango bazali komilengela po bamitiki te po ete basi bakwei bazaya kokweya kasi balini ntango nyonso bitumba baza ko oblige Mosengo a poser candidature tokeba na je ya mindele mizungu baza ko prepo bango baosa na kati ya se yali kuku bakoyebisa yo te bako manipule biso lokwa bana mike kasi na kokebisa ndeko na ngai Bemba basaka ne lisusu te loboko mwana zoba ya bati posha mwana zoba batia ka loboko mbala moko keba na batu wana oyebi yo moko langage na yo etikala pe kotikalaka j'ai accepté l'inacceptable tika mbuta kota po ete tokomi soki ezali mbuta okoki koyamba ye alobaki j'ai accepté l'inacceptable lelo oyo Bemba accepté l'inacceptable alors tosala keba touche ya mondele baza na match na bango baza kobeta na se matondo mingi bandeko tozali kokende ndeko na biso mwaka ngimbi asili kokotela biso oyo nasi napesi kombo kasi nga na kopesa ye maloba po ete nge moko akoka komilimbola matondo mingi mbuta na kokota na biso oyo ezali mama wandiwa mamu wa mushinu mukwabu mama kongo wa bakulu oyo asili koyamba yo na ngonga oyo mbuta topesi yo maloba po okoka kopesa bandeko na yo mbote matondo maloba omboka yo. Ok, matondo mama wandiwa ngai nazali koloba na bino ezali mbuta tangi simbi ndenge bukoke lobi soki bapesi yo maloba ifale ose présenter kombo na ngai ezali mbuta ngimbi nazali na plan kinanga kotaki tata naza pe plan kinanga kotaki mama mbote mingi bandeko oyo bozokolanda ngai matondo mbuta kobengisa oyo toluki yo tobengisi yo toza na posa na yo makambo ebele kasi lelo tokokende nano liboso penza tosolola makambo oyo motuna ezali ne mwanda semi azali to azalaki le grand visionnaire po makambo ezali koleka na Congo ya Kisasa po ete balobi Congo Kisasa nde esimbi Afrika mobimba to ekosimbaka toyebi te sekele wana ezali bokoko nde yebi yango alors ne mwanda semi azalaki le grand visionnaire motuna na biso penda likambo ya mosala penda yango wana toza na ona mokolo mwa lelo maloba mboka yo matondo mbuta mama na ngai wandiwa matondo na mutuna osinayatili kopesa ngai byo kotuna ngai soki ete ne mwanda semi azali grand visionnaire na bandeko oyo bazokolanda ngai na site oyebi ete visionnaire ezali moto amonaka mosika ava likambo eya nakanisi ne mwanda semi na kokutana liboso ya le 3 juin 2015 poso na babengisaki ye abinasi apesaki makanisi na ye abina ndenge mboka ezali boye soki kokende na baelektio te topesa mwa temps tosala baidentification bafiche électoral nango na mbula misatu nde tokoki kokende na baelektio bato balobaki oyo balobaki balesi ye mbongo me lelo tozoloba toza na 2018 maloba nenganga oyo alobaki yango lelo tozali komona mama na ngato elakisi kende amonaki mosika koleka oyo bazalaki komona pena zoyo mbongo mareponse na ngai eyali bongo matondo mbuta nakasi bandeko boyoki ne mwanda semi amonaki eloko mosika kasi biso toboyaki mbuta maloba oyo ne mwanda semi vision ndenge amonaki ndenge olimboli le grand visionnaire soki ezalaki papa Mosengo moto alobaki yango ntango mosusu elingaki ndimama maloba mboka yo
matondo mama na ngai tokanisi lelo tolandi histoire ya mboka na biso amonaka abekaka bato baliboyaki lelo ne mwanante na visionnaire grand visionnaire bazali na mboka botela masima na tobenga na munguna balobaki te ekosimba te me tolandaki le 31 décembre le 31 janvier na nsima catholique bato mpe balaka kaka maloba gamete alobaki me tokiwa donc tolobaki lokola ye gamete amonaka motika baoyo amonaka na liboso ya zelo akokomona oyo aza komona te me bango nyonso soki gamete alobi après 2, 3 ans ou 4 mois, si maintenant on va pas continuer à idéologie na ye. Donc il y a que la maman ce qui montre on peut aloba qui mais bango na bango peut pas ko yo kana te, je sais que divergence ba idée ce que zali ba balonga ka bitumbati. Divergence ya baide kozala kasi mbuta ya solo penza oyo ye yango na koloba ete mutune ezali bandeko ne mwana semi azalaki la première personne oyo alobaki tobonguna oyo ipolitika nambe yo kozonga mboka na yo kasi esalaki ampleur te mbuta na ngai kasi ndeko mosusu aye koloba nani na église ba chrétien aye koloba ekofo aye koloba na ndenge alobi te boye alobi toza na bapaya alobi ndenge ne mwana seme alobaki te yaye epesi ampleur makasi elingi koloba nini mbuta congolais azali pende na posa kolibere mboka maloba omboka yo matondo mama na ngai nakokanisa na kotala mboka ndenge ezotambola toza na bato de sorte ya bato na kati ya mboka ndenge tozokolibunda bitumba eza na bato tobengi na kikongo basiwa dimbu les eli toza mpe na bato ngaka des inconscients baoyo bazaki bozomona mpasi yango mepo na bino bozomona ke eza nango normal yango wana mama na ngai lokola baoyo bazotambwisa mboka baza des intellectuels inconscients yango mpasi eza na kati ya mboka na biso mpona ke mboka eza na occupation visionnaire alobi na bango ke tokokokende boye te toke kaka na boye tokolonga bitu boye te tikale tokobenga nano mongungu na kati ya mboka nsima nango biso bana mboka tovanda esika moko ndenge bakongo balobaka lelo ya mikanda okovandi na klasi moko mpona kozwa solution ya mboka eyo tozokomona bapikilikili bazokende ate mpe tokende baélection me bakongo balobaka te ya mwana oyo azokende na feti koteya mwana osi auti feti te grand visionnaire alakisa bino nzela lelo kokokende na ndenge ozokende wana azokita mama na basose komonana te lokola alobaki maloba nenganga te soki bongo kimbala ekopanzana bagangaki mais solution epa na biso lokola grand maître visionnaire alobaki efale tosala ino lendimanti bato bayokelaki ye te bazoyokela ye mpe kaka te mais solution na biso nayaki tokokokende kaka kuna mboka na biso ezali monene ini lelo tozokotala na bapoto union européenne ezotambola soki visionnaire na bino africain apesi bino makanisi wana ozali koboya yango sikoki intellectuel na biso baafrikain ezali wapi soki ne mwanase mazalaka mondele nde bokoki kondimela ye lokola nza ndeko na bino poso moyindo yango wana bozokobangisa maloba oyo ata kopesa bino oyo kokondimela biso victoire mama na ngai bon mbuta bolimbisi ya solo mpenza maloba ekomemela biso victoire mpo tomoni ete bato bazoloba ai azali kutu te asi akufa na ye bongo ndenge nini akokozala le grand visionnaire matondo mama na ngai wana eza bandeko oyo baza bayobi le mystère du congo te parce que Fumukimbango, le grand mystérieux, mais le seul que je Fumukimbango, mais le second Fumukimbango est un mandat semi. Yemeda lobaki na 1921 ke ngai nakozala président ya mutu wana akoya nasi na baoyo balandaka maloba na ye te abi nakozala invisible na commun de mortel mais aza na ye po biso na kikongo tolobaka mutu aza na banzoto ebele akokose manifeste na ye aza nkombo nde kaka ya pamba mwanda esprit donc akozala esika ye oza ndenge ozosonga boye azolanda biso po aza esprit azoyoka biso me bato oyo baza na degré ya spiritatia moke bazoloba oyo aza te bongo bakongo de ete azokoma bazomona yango te lokola mokili mobima basangani mayele na bango esuki
biso bakongo tolobaka na nzembo toyembaka bangunza balobi nganguza ntoto wa usuka siza sukela sike mayele ngunza kaluze iko ezali yango wana mbuta eza bongo ndeko na ngai mama wandiwa matondo mbuta kasi tozongi na les grands visionnaires tozoloba baprophétie bamakambo oyo nde mwana seme aloba bamakambo oyo ndenge olobi ete fumu kimanga alobaki akokɔta na nzoto ya motu wana afandi mpo ete bato ebele bamystere ya bukongo mpo ete biso ebele toyebi na biso kaka makambo ya Israele kasi makambo eza na kati ya mabele na biso toyebi yango te mbuta kasi oyo balobi ete na ntango nayebi te soki na baprophétie nayebi te soki ya fumuki mbangu ndenge toyokaka soki ya matai mwana soki yani balobi batu bakosanga miso na bango nyonso ekotala na Kongo nayebi te soki okoki kolimbola eloko wana mwa moke malamu. Matondo mama na ngai biso nyonso tolobaka eza na mokanda oyo fumuki mbangu atikala kolakela biso ke bato moyindu bolela te mpo na kotindela bino moko akoya kozongisa bukongo oyo ekima sikoyo toza na tabibia kinganga oyo tobenga na kikongo makongo eza na makomami eza na maloba bakoko na biso batikela biso na yango wana na baoyo bazali kolanda biso na singa tozali na makongo na kokozwa koloba te katani oh là là mbuta akoti mwa maloba moke eza na livre tobengi bangunza baoyo bazoko kolanda na kotanga yango mpe kolimbola yango tozolanda ya mbuta me okomi neti komwa kokatana muke. ok nazali koloba boye ke na kongo longi fumuki mbangu alakela biso te akoya oyo aya kozongisa bino na nzela busolo na nzela bobiso toyebi ete ke bato ebele baesalaka mwa confusion na koloba ete longi ye te eza mosusu mpe baprophesie esanzaka te ndeko na ngai mama na ngai biso na makongo fumuki mbangu atikala koloba te longi akoya na yango toyebi te soki baoyo bakoki kolanda biso na eloko koriola mwa moke mpo bandeko mosusu balanda makambo ya fumuki mbangu atikalaki kolobela biso ezali na bangunza eza mbuta ozokatana nayebi te barezo oyo omoni likambo barezo yango eyali boye ntango tokosola na Europe tokosola kitoko tosoli na Amerike tosoli kitoko tosololi wapi kasi oyo ekomi ka Afrique na biso ezaka ntango nyonso na kpokoso oyo ezali mbuta ngimbi mwaka toza kosola na ye en direct na Angola ezali na nzela ya mbuta tozoyoka yo me okomi kokatana mpenza oyebi ndengani ali koyoka bino mama naza koyoka yo malamu ok nalobi boye ke fumuki mbangu aprofetizaki baindependance bamboka na biso yango nalingi kotanga na bangunza chapitre 10 48 tokosukisa kaka na 49 po bandeko balande bazolanda biso bazwa mwa lumière na maloba oyo fumuki mbangu atika kolobela biso ok tolobi boye ke bamindele banakato kamunti ya zosa kati opai lakisi ke bamindele bakoloba na mabele ya baafrikain biso moko benoki beni bisi ntilu na bana kati opa tilo ayala nti zele eza bino moko baafrikain bokokanga bamboka na bino be soki beni tuna kokiyala tokomisi tokoke guverne biso moko ngi na kuluki kitula mwinda
sabino limie batonere yakachopa na kitu la mwinda wakachopa yekienzo la nzaya mvimba mukimsunie mukimpeve elakisikefu mukimbanga lobana biso alakana biso tokozotanga tozonga nzela oya biso bwanya ekozonga pana biso tokotambusa bunzambe tokoza independance kimolimo na kya musuni l'actif independance culturelle na independance politique alobi suboye buluna tamu ntombo ya lusila tamu kokota na gloire na esengo oyo nalakela bino kobosana te babikolo oyo mosusu ezali na kati ya katiopa yango wana lokola grand visionnaire ayebi ke biloko wana tomokimbanga profitizaki biso mokongo akaozala moto ya liboso me akoyango ye moko te akokabla na bandeko na ye yango wana loni bozomona de grand visionnaire azokobundana po bino boza kaka na connaissance ya kimusuni me ye aza na connaissance ya molimo yango wana mama na ngai bandeko oyo bazolanda biso na singa tometelelaka peuple israel bango nyonso eza peuple eli me nini yango bobunisaka pa bandeko ya bino bakongo oyo bayebi ke soki bango bazwi lipa baye bapesa mpe bandeko mosusu po lipa wana eza ya biso nyonso message ne monasema ye nango eza kaka ya bakongo te eza ya ekole mobimba ya race noire mobimba mama na nga wandiwa sans combattante na muta bopele bopala bozonga nsima te boza moko na kati ya bana 10 ya nenzala mpano ndenge koko na biso ya liboso abana 12 wana yaya azali leki azali soki mikano eza pa leki yaya asungaka leki na ye yango wana mama na ngai baoyo bazokolanda biso bamaloba oyo eza mokimbango atikela biso yango oyo apesa biso bwanya ya kotambusa bandeko na biso mosusu mama na ngai na nti napesi yo maloba kuna na matondo mbuta ya solo penza maloba fumu kimbango atikelaka biso kasi oyo likambo mosusu nalingi kotuna nazongeli yango lisu mbuta balobi batu nyonso na bakotia mokili mobimbe kotia miso na bango na Congo bitumba ekobunda na Congo nayebi te soki ezalaki profesi ya bato bafumu oyo bale